Kolala Kolamukeza Bitidité, vous allez en direct qui a Sentinel TV, Tozo les capés na Soft 15 TV, vous allez Proverbe 30-30, na Petit Déjeuner. Alors, Kolala Kolamukeza Bitidité, Sokolamuki na Tongo, Kumisanzambe, Netolaye, Sanzolaye, Poisonzambe Malam, Azamo Bateli Malam, Azamo Sumina Kokamo. Petit déjeuner. Naïbi était petit déjeuner, zo sala batobele malamu, bazo koma, baza ko sepela, puis baza ko Kumisanzambe. Alors, tant on est surtout aux alliés branchés dans le petit déjeuner, tu as comme une expérience à Sika. Tu as bien. Tu as que ça mutumoko pour aïba ke nzambe alingi pe nzambe osana na minene na bo moinaye. Alors le nzambe azana simana yo, nzambe azosala yo makambo. Esengeli yo ozana kondimake, ondimela nzambe oyo ya likolo nanse, azan nzambe malamu, azan mobateli malamu. Kolala kolamukeza bitidité, soki ou lamuki na tongo, kumisa nzambe, netolaye sanzolaye. Mikole uchiko leka nazui ba pele bele, ba mama, ba papa, mibali, basi, ba benginga pe ba komelinga makambo bele, oyo, ezo lukaskona meka kopesa ba réponse ndam ndam. Soki nzamba la musio, pesa merci, netolaye, sanzole poazan nzambe malamu. Kolala kolamukeza bitidité, na tango nous tolamuka na tongo, to pesa nzambe merci, to kumisaye, to netolaye, batak tozozo na tongo na pokwa, batak tozozo na butu pe na moi, elembisa biso te, et fortifier biso. Kofinga bato, okozala bazo tonga yo, omemi ngambo te, mais zala focus na makambo zo sala, ndimela Yesu. Poazan nzambe oyo azaka sima liloba na ye nakoyeba biso likambo moko oyo eza sur onga na vivant mokili mobimbe koyi koboya yo na mama bota yo akokima yo me Yesu aotika yo te Yesu nda kopesa valeur na kati ya bato Lazare akufa 4 jours na kunda baninga bakimi ye bandeko bakimi ye kaka Yesu l'ami fidèle akendeki kozwa ye asekwisi ye batebele lelo ba na problème mapamboli na bango bilaka na bango zo umela ba promesse zo umela mais na zopso likamoko tango zo umela yo zalaka ka na poste fidèle na poste kangama na Yesu kotala na gauche te kotala na droite te talaka Yesu o eleki Yesu azate o eleki ko pambola lokola Yesu azate nzamba za nzambe malamu azaka sima basali na ye azaka sima bana na ye azaka sima liloba na ye nzamba akosala nyonso na vie akotika jamais okoma sija mokeli nzamba akoya kolokoto place ozali ya osala makambo minene alors toye na bapoto bametubele bazana ba diaspora babimi mboka baboti na cadre koluka na cadre makambo ebele babimi ba famille alors les babimi ba famille baye na étranger baye pona koluka mais bakutani na makambo ebele o bato bazolela yali tango zo pona mobali ou zo pona mwasi ezana période mo babenga ngo fiançailles. La période de fiançailles et c'est yo mobali on make sure que moi si oyo zo ngobala oyebi bien ozana ba nini nyonso tout ozana na ba assurance nyonso tout que akokréer ba problème te ndenge me pose na mobali alors mabala mingi eza na poto eza déjà kokufa paka pona ba problème ya choix oyo salaki
choix yo sali ne bandeli ya libala na yo mwasi to mobali soki ne bandeli osala ki choix moko ya mabe vina o mobimba okubando lela okoka elengi ya libala te okoka gu ya vite Bible ezoloba kozala na mwasi querelleuse eza lokola mutu oyo azana cari d'antenne so zanango okoki kotia mungwa te okotia pilipili te okokolia mungwa te kari evimisaka minu etiaka mutu mal à l'aise ngana sina mona mutu balambi ma soso na bakini wana okokolia te lino evimbi ye akokolia te soka tie kaka biloko na munoko agangi basi ya ndengo na bali mibali ya bongo pe bali omoni na video mikolo bazotia ba photo na ba Facebook mibali bazouta poto baokezwa kisi na Ghana misusu pe bazouta Afrika bazouta poto baoke na Afrique na ba Congo na ba wapi na ba Lomé na ba Mali kozwa ba kisi tango tozali na Afrique bato tout bazaki posa na bango ya poto nzambe pa sali grâce à ye poto akomi poto olia luka vie normale abandi na cop soki o memseni na vie ya cop oluki nzambe te oluki musala te ekotinda yo na vie ya kimuyibi ekotinda yo na vie ya bisimba simba ekotinda yo na vie okendo signer ba contrat basi to mibali na olobela basi ya bongo bali mibali ya bongo bali biso ba oyo tosala ba cop na poto tozana ba expérience à poto ya plus de 27 ans na poto et ba mboka ebele ba bayebi mais Bible zoba venez avant de venir chez le Seigneur Jésus-Christ laissez la vie et suivez le Seigneur ngana kumisa nzambe parce que na bandaki na mokili na tiki mokili ne na yandi Yesu mais ça ba mso nani kutu abanda na mokili ta yepa Yesu alors soki nani ozana mokili te osala ba aventure te osala ambiance te oye directement na église okubanda sikoyo kosala ambiance wana na église lelo bato ebele bazala ba problème parce que a komisi ambiance a komisi cop vie cop basala nango vite cop basala nango vite ozala lokola ba bulima indombe to ba vie nanga bado Martins ba vie to liana ba mbongo na ba mboko na ba Belgique na Hollande ba wapi ezana likamnyo surtout ezana ne bande na suka ngana pesa kabana nga conseil bano ba na église ba obalanda ngana ba ona bota vrai cop eza luka musala parce que chaque fin du mois raté cop bangulu rataka cop diambe rataka cop ya banque rataka cop tout rataka surtout so raté police azuyo OK prison mais cop ya musala ozo sala du 1er au 30 les 30 ya fin mois balinga te même bandoki ya famille na mino batelemi mbongo eleka na compte na alors ezala bato ebele likolo ya ba plaisir ya mokili oyo bako signer ba contrat basi na mibali po babonga ale epesi bango trouble na ba contrat wana ko sacrifier mwasi na yo bana na yo baboti na yo alors ça sert à quoi ya kozana mbongo ebele soki bana na yo ozo lekisa bango soki mwasi na yo fo lekisa ye soki mama na yo fo lekisa ye soki fo nganga epsa OK yo na mama na yo bosa kuplaka soki nganga fo epsa OK yo na sœur na yo to na bana no bokoma banda kosa couple alors lelo oyo ba foyer ebele bazana ba problème wana ou mobala simbaki kisi ou mwasi simbaki kisi sikoyo ekomi na ngonga oyo mobala azolinga so parole te mwasi azolinga so parole te allez epesi trouble na ba foyer église ya okabola libala te so moni pasteur moka yebisio ser boya mobile na yo mobali boya mwasi eza mwasi mabe azali pasteur te un vrai homme de Dieu ayaka kopesa conseil démon nyonso oyo bozana ngo soki bokuta na mosala na nzambe solo bozana kondima akobondela délivrance ekota alors lelo tozana ba problème bato ebele babali ba sataniste babali batamisala mabe basi na mibali bana ndako cohabitation komi mobulu nazwaka ba coup de fil ya basi nazwaka ba coup de fil ya mibali around the world donc na monde entier lelo ba problème ebele
basi ebele baza na libala bazolinga kobima mibala ebele pe baza na libala bazolinga kobima donc tozoyeba te ekosuka ndenge nini me nazoyebisa bino mutu nyonso to abala na mwasi na ye na mobali na ye eloko makasi ezali kobatela bana salaka likambo mpona bana na yo talaka bana na yo loba naosala likambo oyo nazonyokwama nakoboya mama na bino te likolo na bino parce que soki oboyi mama bana batelengani yo oza wana te pozwa responsabilité ya baerreur oyo mwasi no asala to ya baerreur oyo mobali no asala non le salut est individuel mutu na mutu fo azwa la responsable ya baacte na ye alors fo keba na mobali bien mwasi oyo azolinga konduire yo na erreur yo ozwa baresponsabilité na ye fo telemela ye avec respect oyebise non na osala yango te eza responsabilité na yo mobali koyoka soni te koyebisa mwasi ke eza responsabilité na yo tomoni mibali ebele alongwe awa aza na eloko te akokota banyongo mpo azokende na afrika akende osepelisa famille ya mwasi ana eloko te me alingi akende na famille na famille ya mobali bamoni eloko te me na famille ya mwasi alingi akende osala besalasala ebomisi bafamille bamisu bandoki baloki bango basataniste bato basinya bapacte na démon bamelaka bamelaka le sang humain et puis baliaka la chair humaine mutu nyonso tu oyo asala pacte na démon mutu nyonso tu amela makila mutu alia mosuni ya mutu ali mutu fo kolekise na délivrance ali mutu fo kolekise na délivrance ali mutu fo koteya ye na kimia mutu andenge wana sans délivrance cohabitation eza difficile alors po te mutu akoma na niveau ya koyamba Yesu eza na makasi te eza na obligation te ezali fo ayokana parole à repentance message à repentance sans la repentance mutu moko te akoki kopesa bomoi na ye pa Yesu yo na mwasi no ezosimba te parce que yo ozobrutalize yo mpe na mobile no ezosimba te parce que yo sorry bamso azokanisa soki bakaboli bachambre nde ekotindika mobali ayamba Yesu akosala semblant ya koyamba Yesu mais au fond ya ye moko ayamba Yesu te obimisi est hypocrite il faut un vrai message à repentance problème tout ça dans la communauté ba pasteur ya solo ya zozote un message à repentance bazate alors bato masumu batika na masumu eza lokola lelo so mutu azoki ake hôpital avant batia kisi basokola pota so basokoli pota batie kisi ebomi microbe mais yo mutu non sokoli pota to tie kisi alors pota ne gobela te c'est ça le problème alors il faut to aider bango balongwa na mokili bayamba Yesu ba sacrifier bato musu bakufa ba bebisa ba vie ya bato il faut témoigner alela pona ba vie ya bato oyo surtout bato ba sala ba cop bato ba simba akoza musicien mutu a cop pasteur et to comédien azo travailler na kisi mutu andengwa na soki yo bali yo komisi mobali to mwasi na yo soko te yete ayamboli te ba pacte asala bato alekisa na ndako na bino bokozala bien te bana misu bakobotama bakozala na mal formation ezali misala wana bababa bakozala bizengi bakozala yozo kanisa ke ezali kisi bapesaki erataki non ezali ba pacte oyo mutu boza na ye mwasi na yo to mobile na yo asinya na monde de ténèbres et na suka nango soki akoki ko asilisi bato aolekisa yo combien de bato lelo babala na mwasi na mobali lobi mobile alexi mwasi bien mwasi alexi mobile alors faut faire trop attention soko moni ba signe oyo ozana mwasi no na ndako to sambela lingi te ozana mobile no na ndako to sambela lingi te ko menacer te banda ko lela kama kilama Yesu ezwa protection ndako na yo lela kama kilama Yesu protéger yo na bana na yo lela kama kilama Yesu kata balien nyoso tu ya bokoko kata balien nyoso tu oyo bato monde de ténèbres basala nde toza boye ezana bato ba mema ba photo na c'est pas banganga bakoza ba membre ya famille ba camarade
mibali to basi akala to bimana bango to yebi mitema batu te. Alors batu oyo nyonso tu baza na biloko ndenge wana esengeli ko tiaka bango na prière parce que batu wana bazali bongo na ba malédiction baza bongo batabila kelimabe bazali bandoki yango wana nzambe fo akita rôle église ezali Yesu Christu ayaki koluka ba âme et non l'argent. Yesu akoluka mbongo te. Yesu akoluka ba âme sauvée. Ce qu'on a l'église sorry, et comme beaucoup plus ba pasteur bazoluka ba ba pesa ba mbongo ke ba âme bateza la sauver. Boya na bino, na ba masumu na bino, ba esprit, ba milimo nyonso tout, allez, bovanda na bino, bingana zo zwa bino mbongo na tiki bino na position wana. L'église ebele ba komi ko utiliser ba mama mususu baza na mwa via makasi ali ye pasteur abatama na simana kindoki mama na bimaka muta prière mama bimaka muneti mwa mo santu même nini allez ye wana mutu bazo tindika ye bazo utiliser po abenda bandimi musu pasteur aloka ba. Bien aimé tozo kende na tango asuka basini nyonso tu oyo eloba na Bible ezoke na kokokisama. Alors mwana na nzamba solo atalaka. Qu'est-ce qui se passe? L'espagnol baloba que passa. Nanda kuno pona ni kimi ezate. Nanda kuno pona ni via prière ezate. Soki za mobile muta problème, vani ça y est. Te sa malam. Soki mwasi muta problème, vani se te sa malam. Alors soki mo nezo simbate ko kene nango na nzoto te po bitumba toza nango eza bitumba nzoto te. Eza bitumba ya molimo. Banda ko gêner, banda ko lela pona mwasi no to mobile na yo. Banda ko lela pona bana na yo. Bato bele baza na temps ya kotala maboke ya kotala théâtre ya koseka mais bazwara jamais temps ya ko gêner ko bondela pona bana na bango pona mobile na ye pona mwasi ne pona foyer na ye. Diable loko aliboso lukaka a détruire foyer. Bible zoloba le diable qu'est-ce qu'il fait? Il commence à détruire le berger pour que les brebis se dispersent. Ceux qui va brebis va se diverser panzani. Alors, Yesu koyo akoti po abana ko détruire. Alléluia. Boningi sa toloba anglais, français, allemand, tant to so ba moi ba anglais okota moi linga les okota ba langue mo ebele bele. Donc akobeta berger po a panza, a disperser ba troupe. Ceux qui berger a atteint ba troupe ba kozana disperser. C'est à ce moment-là le diable viendra pour égorger, tuer et faire du mal. C'est la même chose avec la famille. Papa sorazana ndako te, allez, maman komi bibala bala bilanga longwa, kozwa basi mibali parsi, bana ba baby. Tala ba couple nyonso basi ba bengana mibali, tala vie ya basi wande comment. Surtout so maman wana za ko se retenir te. Ayebi nzambe te ba démon ekota na kati na ye. Esprit ya Jezabel ekota na ye. Akokoma ko changer mibali te ya baby sibana. Alors eloko ya makasi ali soki vi na yo o remarqué que makambo moko ezosimba te na ndako esprit moko ya bien te eza na ndako oyo epa mobali oyo epa mwasi ezali likambo kobukana te ezali likambo koswana te ezali likambo bovandi bosololi soki acomprendre yo te tika ye jeûne et prière. Bamsu bala basala bakor na bango bato bazokufa na gauche na droite ya famille na bango ye mutazo lekisa to yaza complice etali yo te. Soki yo so remarqué que muto toza na eza bongo yo siko sengaka makila Yesu couvrir yo na bana na yo. Kokendo yepsete na mo nete para bino tata mo semina kufi yo ndoki obanoka ngendoki e koma nango lokola masolo. Vrai bitumbe ali yo yamba Yesu bana no bazala protéger na makila Yesu tout les places a kolia yo. Yango moni nga mate ya mama olangi na ndima yango te. Ponga soki ndoki aza na famille na nga. Aza ndoki la plus méchante, la plus sorcière, c'est elle qui tue. Nako pesa ye mbongo. Nako kende pa na ye, nako linga ye. Natala siko place ya kolianga. Parce que nga naza na Yesu. Na sala expérience wana nyonso. Bandoki nyonso tu eza la famille, eza la quartier, eza la wapi. Na vanda na bango. Na challenge bango. Ba kokanga te. Parce que loka makasa ya nini. Makila ma Yesu couvrir yo. Alors, soki makila ma Yesu couvrir yo. Démon mon côté. Ndoki mon côté. Sorcier mon côté. A cause autorité likona yo. Bango kutu babandoki ma yo. Nga na sala expérience.
mbala ebele bandoki baya na église oyo nga na odirige bango mo bakima ezala na Paris, ezala awa na Angleterre, ezala na Kinshasa, ezala na Brazzaville. Ba témoignage yali. Batu tout ya bandoki baya na église nga na odirige basala un mois te bakima. Parce que bakuti esprit supérieur et pas nga na kokima ndoki te. Nga so na mbongo na kabaka. Na ene lamba na kopeso sapat na kopeso kanga vinanga, bloqué vinanga total. Mutu azana Yesu akomi mutu mususu. Mutu azana Yesu akomi intouchable, imboucable, immangeable, inlocamable. Comment yosa chrétien que nous banga ndoki? Ngane nazabo ndaku nanga so na lali les lions de tribu de Juda a Gérard awa azo kengela ngoyoka Proverbe 30-30 les lions des tribus de Juda les rois des animaux azo protéger nga yaka yondo kiera na butu. Combien de fois ba yo boira ba nyawa kokufa liboso a porte nanga to na sima porte nanga. Ça m'a pas effrayé. Je continue mon chemin et je suis toujours vainqueur avec Jésus. Yoza na posa o yamba Yesu. Yoza na posa makila Yesu couvrir corps, âme, esprit na yo. Et couvrir corps, âme, esprit à bana na yo. Kota la tema comme tata bana zo sala. Kota la tema comme mama bana zo sala. Kota la tema comme no kwa sala katata moi sa sala kano etali yote. Yo zala na relation na Yesu mutu moko te akoya kolongolo place yo zali. Mutu moko po autoushe. Ndoki moko te azana autorité likolo na yo. Yango comme ça nga mwana na nzamba yo no banga ndoki. Mwana na nzamba banga ndoki te ndoki ndako banga mwana na nzamba. Tango tozali kokola tozali ki ba jeunesse un père akobanga te kasa kobangisa. Soki un père azali kobanga tazo banga c'est bon mutu azana Yesu. Yango na tozo no senga makila ma Yesu. Ozana posa makila ma Yesu na ndako na yo, na bana na yo et protéger batunyo surtout. Ça la prière o landanga loba nkolo Yesu, landanga loba nkolo Yesu. Na yepa na yo. Na pesa ki bomo ina ngai. E pa mokili. Na tambola ki nga moko kozanga yo. Na yo ki message oyo ya Proverbe 30-30 mosali na yo. Na fongoli motema kota zala nzambe na nga. Zala mubateli na nga. Zala mukambi na ngai. Yo zali nzambe malamu. Yo za mubateli malamu. Na tiki corps, âme, esprit na ngai pa na yo. Protéger nga batela ngai. Zala nzambe na nga, zala mubateli na ngai. Na butu na mo izale pa na ngai. Zala nzambe na ngai. Limbisa nyonso mabe na salaki. Limbisa pe ba oyo nyonso basali nga mabe. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Alors ce qu'on a dans ce bonheur. Makila ma Yesu. Solomoninga makila ma Yesu. Makila nelonga. Oh moninga makila nelonga. Oh moninga. Oh makila nelonga. Oh moninga. Oh makila nelonga. Solo na Golgota. O Yesu alongi satana, kuna na Golgota. Yesu alongi satana, na Golgota. Yesu alongi satana, na Golgota. Yesu alongi satana. Kolo tikete makila ma Yesu. Yoko sambela soute chaka maboko bozo yamba. Makila ma Yesu, makila na oitangaki na Golgota. Et purifier corps, âme. Esprit ya moko na moko azolanda biso ya mama azolika na mikakatano ya papa azolika na mikakatano tikete makila na yo et purifier corps âme esprit na ye corps âme esprit ya bana na ye corps âme ya ba membre no surtout ya famille yo ya famille na ye zwa contrôle ya ndako na ye makila no etangaki na Golgota o esomi biso na talo Esaïe alobi makila na yo eye ko somba biso bapota na yo eye ko longola masumu na biso elongoli biso na kati ya filet ya loiselaire ekomisi biso basantu ekomisi biso peto tikete makila na yo e purifier bao bazolanda biso bao bana problème ya sorcellerie bao mwasi to mobali na kati na foyer simbikisi aye na ba domination aye na ba envoûtement aye na ba biloko ba sataniste nzambe moto no epela na bandako na bango